Moni biso tozala luka tozo ba preuve ya miyibi o bayibaki leader na biso biloko na na hotel. Tolobaki tokolandela journaliste soki tozui preuve comme bakangi déjà 2 personnes ya qualifiaki. A qualifiaki biwa fali apesa ya bango qualification neti ya miyibi. Alors, il faut qu'il ne prouve pas la justice. Pour makambo zalaki na niveau justice. Hier zalaki trop sur na émission na ye que non, il fait la bureau ya falinde ba yibi pour alobi ngo 3 fois so 4 fois na kati ya émission. Alors, azala près abongama. Soit qui a même sa réputation. Obi soule d'abord azabatu oyo bako pesa kilo ya mboka o na maboko na bango. Tant yo obimiselo kwa nenga tant entourage ya fali sous les kao kazali au moins que nos réputation est kemabe et dit badiata aza responsable bana na yeba bi que papa voyageur na papa fali ba seme ki na yeba yebi avant na randa kwa fute la rapete na ndako na ye moko aotika ndako na ye nenga voyageur kana akeko yiba montre moi mobali wana il faut kangaye omoni na yebi tala omoni soko ye na mboka eluka obina lokole bato obina ozona no invité te kuna place osaki na kisangani na yebi te soki YouTube ele kaka na yebi te so basi ba chaba antenne mboka te uti kuna ole pêcher ba mission na ngoto somba siko démontre wane monani et monani e pa yaba proche ya fali o nengo lobaki proche wa utaki goma nanani o saleli penza ba miyibi démenti ya makasi pour enquête sala maté enquête s'arrêter donc ba doit ça pas conclure ka que non ba proche ya fali wana mutayibi ndeko o uti kuna na en tout cas ochechoko o uti kisangani oye olulanda rumba donc au comme on sait la bamibi ba démenti c'est que za moyibi aïe bana poto bana le monde entier à partir il y a le 1er novembre tala cadre kitoko oye sengeli o se détendre na ba weekend oyo yango yo chez Jongade ba tieli bino bilubu ya kitoko c'est-à-dire awa ambiance zali kolala ya malonga na ndenge ya 2 fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo ko sepela nango pe poulet na ndenge ya 2 fois te ndenge kaka bozali komona zali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne lokwa malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h samedi à partir ya 12h-5h pe dimanche de 12h à 3h du matin babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba oza kolia ngulu oza kolia poulet na musique ya elengi lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na barumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na ba danse ya elengi pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181 chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin ya miyibi o bayibaki leader na biso biloko na na hotel. Tolobaki tokolandela journaliste soki tozui preuve comme bakangi déjà 2 personnes ya qualifiaki. A qualifiaki biwa fali apesa ya bango qualification neti ya miyibi. Alors, il faut qu'il ne prouve pas la justice. Pour makambo zalaki na niveau justice. Hier zalaki trop sur na émission na ye que non, il fait la bureau ya falinde ba yibi pour alobi ngo 3 fois so 4 fois na kati ya émission. Alors, azala près abongama. Amoto mabole wana na obenga Karine. Akende babo mamoto na Regine Lungao ba discuter pour Regine ayibi blouson na boutique. Regine aza moyibi ya ba boutique. Yé pesa moyibi wa ibaka na banda kwa bato. Azume mi blouson Regine ayibaki na magasin, yé pa ye ayibi na palin. Regine Ilunga. Oh, menga azo ebisa yote.
Oso kate ba discuter blouson nanga na ibaki na magasin za cher na nango pale yepe koto ayib moyibi moyibi. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez recevoir cette vidéo qui est présentée par le vôtre Valdi Tambo, juge de famille. Nous sommes toujours là pour vous tenir au courant de l'actualité. Comme vous le savez, l'actualité aujourd'hui s'impose à nous comme un impératif non négociable. En tout cas, négociable, on peut karaté. Si quand on le les alliés vraiment, tu veux que na quatre communauté congolaise, Makambu ezang raté, Marambo ezang raté. Si quand il y a sabino que après avoir coï fali pour l'artiste monsieur fali pour bilo connaît tout le monde qui bon montre qu'il ndagi vraiment donc nambongo le parce qu'il passe ya ressentir pas fanatique n'est pas compatriote n'est pas pour que fan naï Afrique topé à monde entier donc ça qui peut pas passer ya ressentir mais là vraiment tikanga na sabino avec enthousiasme c'est ya ressentir ba uti bongo koya na mutu vraiment baza na base ya makambo malgré tout ba détail belé na ne peut ça mi vraiment te menaza ngamorote. Il y a un bateau qui mis placé à expliquer vraiment, en clarté l'isolango. Na droite dans la zone Ken Piana Maki Zembe, puis na gauche dans la zone Manik de John. En tout cas, bana poto bana mokima vana bana vraiment sona sona pesa ba on peut maloba. Tikanga saluer la brésilienne Bita Morena donc Bita Morena. Moi c'est kitoko vraiment na kati ya Brésil. Pourquoi pas Yemoko Madame Marianne babi produit Chariana donc sans hydroquinone. Et ça dit que comme avec un partenaire idéologie. Kota vraiment na benga na ba numéro ken pe na opesa pour ozo vraiment chance ya ko zo ma solo avec un partenaire idéologie. Oui, tika na pesa ken pe na mbote poto bana bo ma solo na ngai ya lelo. Bonjour ken pe na Makizembe. Ouais, bonjour Valdi Tamboué, bonjour maman Sideji Mampata, maman pasteur, bonjour prophète Nabiso, Emmanuel Dodi, balobi na limité wana na 6e ri. Église ezara moko par prophète Emmanuel Dodi, bonjour na prophète Moïse. On appelle ça rabiso ba révélation à partir ya Londres. Quelqu'un piana nenge bo marché bo kende boé pour makambo moko ezoya kala mingi te. Nyonso alobaka sale maka. Vraiment merci na basali nzambe nyonso tout. Oyo ba bonde la rapport na biso vraiment ba mbote na bango. Oui, merci. On a profité de l'occasion pour saluer Hervé Malinga, papa français, na Luison Drama. Na gauche, on a maniqué de John. Mais on a linga boya Peric. Non, yo surtout bolinga te bien. Bon, je remercie l'Éternel des armées, mon pasteur Briali, la chef Kinzonzi wana babi pasteur Briali, église des armes, chef Kinzonzi na Bandal place pena bomoni que no ba changement côté ba makambo. Donc je remercie l'Éternel des armées pour cette souffle de vie. Je remercie aussi R9 l'imbattable. Donc balobi tozawana R9 l'imbattable le roi Chala. Babi po tozo bunda na vitesse à danger plutonio mais ça nzoto donc tozo bunda na vitesse. To bunda na vitesse. Etali bango oyo boy etalié oyo ndima c'est kazana biso. Ba o pe ba boya kana ndenge ya fo to comprendre bino kaka. Ngai en tant que général nabika biso nde to lingité. Mikolo ezaka pseudo ya biso to lingité na fali. Te li tout pas comme ça mon président. Nga kaka talaka kokolo. Biso to lingité na fali. Merci Manique de John. En tout cas, bana poto bana mkumana ke bate belé bazo bon message nanga convalescent que je suis. Moumba musala ya encore au sala. En tout cas, typhoïde malaria vous mezali ko beta kolanda santé otetom susa na antibiotique. Te matolo te rien bat musu ba monenga na tongo ndi na ke zui traitement pour na saler moi vidéo. Ba moninga so nazo présenter mission na poko en tout cas, ba monanga c'est comme si mutu mazo kosa non. Naza vraiment malade ti kanto beta sko li solo posto la li pe na parler Manique John Mato. Ken piana. Tant yambisa ngo ke biloko fali mon ani.
de Ken Piana oyambaki message wana ndenge ni tokeba malembe. Bon, na yambi sango biloko afali monani. Vraiment ça la ngana nous plaisir à trop kotala ndeko na biso ya journaliste oya choko wana kisangani ameka ko sala un peu mission ya ko troubler ordre public parce que problème ezalaki na niveau ya l'état et sengaki batu batika enquête ya l'état esalema totala likambango place ko mema biso ndeko na biso azalaki un peu pressé ya ko kende ko sala émission ya ko mbrouiller ba morale ya batu ebele oyo balandaki vidéo à travers le monde couper cette information ko lobake non babiloko ebungaki et ko za l'entourage ya fali en tout cas eloko wana esalaki nga pasi jour na tala vidéo ndeko wana pena sali émission alobi ko za la ba bureau proche ya fali pupa est-ce que bato balandaka nanu ba émission na biso bato balandaka FV team est-ce que ba valeur ya ba bureau o fali azala na bango ozu bandeko na biso neti Bayedi Badiata baza ba responsable ya minene ozu bandeko na biso neti ba Sule Kauka azali parmi batu oyo gouvernement na biso zo préparer ba millionnaire herbo tala na ba déplacement mingi ya mokonzi ya mboka herbo tala ba image ya bato ba préparer comme ba entrepreneur ba millionnaire ya lobby ya Congo to mona ka Sule aza parmi batu wana seke baza batu ya sérieux muto déjà oyo gouvernement ezo préparer yo pour lobby ozala parmi ba millionnaire est-ce que mutabonga kozala parmi batu ya moins sérieux otali ba Manu Luvaka wana baza batu ba Manu Lubaki baza batu oyo à part FV team baza na ba activité na bango oyo basala rekotela ka bango mbongo à part masola FV team côté la responsable à bongo monsieur il pas ça raté même na fali na ba voyage voilà côté la bato à bongo un monsieur moko azwi micro azolo ba n'importe quoi na ebite musala oyo otangela ngo ka classe na yo permettre que c'est la jour fallait ko bungisa ba bijou ndoke ndo sala ngo émission pour depuis ya sala émission ya maramba ba bijou afali ebungi keno ko zala ba bureau proche ya fali nanu na mona émission mosusu tende ko wana sala en plus na fuya na ba internet yango na mona invité ya malunga ndeko wana yambate depuis banda musala wa ki journaliste siko na yebite ya pesa ke information bi e ko zala ba bureau proche ya fali bandeko na biso la police balobaki bako mener ba enquête ti na suka biloko wana il fait monana tout moni lelo na frontière à Nairobi bakangi 2 personnes oh landrinze nzozo inclisele biso ba photo et tikali 2 personnes yana ba récupérer déjà des montres donc 3 montres ça pas 2 personnes oh baza na enquête oh tozo senga tous les fanatiques ya fali ya 4 quoi ya monde ba photo oh bozo mona wana nasi ndeko na biso mwasi na garçon wana bango baza ko kangama déjà ba oh batikali oh bozo mona ba photo ndeko nyonso tu ozolanda biso ozolanda émission soki oyoki ke ndeko moko bomoni quelque part même na frontière nini même na pays nini bobenga biso na ba numéro eza affiché wana Ken Piana na ebite toke na malembe okobetela biso mwa lisolo mwa résumé mokete mambo ezalaki ndeni po bakoya ntina mutu wango bon wana tokozela ba administrateur ya mouvement R bakoya ndete oyeba ba précision makambo mususu ozo comprendre omoni la police emenaka ba enquête nango wana eza ba service moko boya ya sécurité tout monde a ba criminel ba koteli pe mutu ba bomi pe mutu mais c'est ba service ba kendaka ba enquête service kendaka enquête malembe en plus il faut ba enquête ba luka mutu o asali problème eza la vidéo filmaki eza la vidéo filmaki te eza la photo eza te bango moko bato ba service ba yebi ndenge ba récupérer bato na bango yoko buleke makambo na salaki na molili ba mona yanga te mais yebaka ke bazo mener enquête pour na retrouver mutu X ou Y enquête wana ba menaka ngo na ba procédure nyonso tu ozo comprendre s'il s'agit ya ko utiliser nyonso tu ezo senga ke po yo ba mona yo nyonso tu esalemaka. Merci Ken Piana Tozana Manique de John Ituneme, la reine de l'internet. Babi côté Moussou icône, côté légende vraiment internet, Manique de John. Comment on a bambi? Na légende parce que naza moi si o na sala makamba basala ate. Donc basi loko biso bayaka une fois na siècle moko.
au monde après 1000 ans. Et comment Maman, après 1000 ans, ndo mona mwasi lokwanga wa sala makambo lokwanga wa loba lokwanga après 1000 ans les sous ndé naé. Bon, on est là pour parler de criminels, des gens des malfaiteurs et puis on est là pour parler de ces gars-là. Donc moi je sais pas. Dans mon a été naé bien pété mais comme boss nanga ken plan lobby a troublé ordre public. Au troubler ordre public mais la pensée des gens. Les pensées des gens plutôt. Parce que tango balobi ke biloko ebungi. L'État a ça musana. Yo aucun na fauteuil place na 4 chambres fallait donc yo ozalaki en collaboration na ba miyibi wana pour yo ça la bango démenti. Parce que oh ça que ça démenti à miyibi, il est là on peut l'arrêter hein. Omani ba biloko musu tango zo lobango, il faut yeba eloko na solo be ko memanga wapi. Ndeko. Oyebi ko za mokangami. Obi demancho saeli ba miyibi na weza makasi eh. Demancho saeli bango weza makasi me bazwa mimi balé. Bazwa mimi balé o kasi balé na ba otika mi balé na batambola. Tant que bango bazwa mi. Et puis moi si azana kato, et puis que moi si akoka torture te. Ne bazwi bango wana. Moi si akoka kokangama te parce que torture e boya mana na nini na droit de l'homme. Moi si akoka kokangama te, moi si akoka bakanga ete. Moi si azana ndeke azaka libre. Atiki bana na epene ngazawana. Awalingwa misusu na batambola. Awalingwa batambola. Te po ba c'est pas de liberté, il faut pesa biso batu oyo bozana bango. Siko démontre wana monani et monani e pa yaba. Proche ya Fali oyo ndengo lobaki, proche ya utaki Goma nanani osaleli penza ba miyibi démenti ya makasi pour enquête sala maté, enquête s'arrêter. Donc batu sak ba conclure ka que no ba proche ya Fali wana mutayibi. Ndeko. Outi kunana en tout cas Ochechoko outi Kisangani oye oliolanda rumba donc comme on conseille la bamibi ba démenti c'est que zamoyibi t'es un voleur vous un voleur le quoi miyibi belé to zomo quand moyibi zaka okota o participer o comment yo peut me toper ça qui idée parce que démenti au sali yo me toper ça qui idée ba ya oyiba oyiba qu'il fallait aux en hôtel wana pour ça ka bandinga ndinga na binoti et puis langue et ça langue moi pas batona ba kaimbo ba swahili ok toko kanga o karande kana lobi bo pour bakangi opé comment ko sala ba mibi démenti pour l'été tika oluka bango so siko l'été arrêta qui ni na démenti oyo salaki l'état a arrêté qui siko ba enquête chance veut l'état congolais aza l'état ya mayele na fachi béton babi ba ko arrêter te ba sali enquête wana en coulisses lelo bakangi bibi ba bengi maman sous le ka okaza wana ba montre mi balo et bimi pas nani hein et même pas entourage à Fali o bazaki na voyage on est bien pas besengane balondo sokoni et bien pas miyibi yo salaki démenti ba camarade no miyibi o sala bon c'est bon tenga na sala démenti ba otika na bango moni omoni c'est pas semaine que les jeunes maman venir soit kayo on va koyoka ba propos diffamatoires et des journalistes envers orchestre na bilo musuma benga na tente à la personnalité quoi ko taxer bande ko mususu donc o ba sali na mo likam ba journaliste mususu ba yamba mwana mwasi wana o yami mutu po afinga leader oyo azo tombola drapeau mboka mwasi wana mwana mwasi oyo mabole oyo ba journaliste ba yamba ka po afinga afali et ça ba journaliste ya ba jaloux o ba za ko empêcher atika auto finga yo yebite maladie o mo maladie ko fa na ndako oyebite ka ucho finga susu afingi na sule afingi mama nana ozo finga mama nana aza baeres o aza na buka mapango etuku boy ya boy dossier c'est comme ta ba boy so tangi ba mapango ba na ngoka o biso to yebi ba dossier c'est comme ta awa yo zata na oya awa te ata farde ya certificat ya première primaire. Vraiment que les gens nous sopeka surtout landeli bien nous sokaka bino ba général et tumba pour nous lancer moi ça bomaka na epena moto yo linga kota te akota poani ba place c'est tonda au moni basi de quoi bango biso na ba sakata to boma bango na mabanga déjà pardon Valdi ndeko na biso zoloba so ya boma moto mabole wana na obenga Karine akende babo mamoto na Régine Lunga o ba discuter pour Régine ayibi blouson na boutique
Régine aza moyibi ya ba boutique. Ye pe aza moyibi wa ibaka na banda kwa bato. Azu même blouson Régine ayibaki na magasin, ye pa ye ayibi na palais. Régine ilungu. Oh, menga azo ebisa yo te. Osoka te ba discuter blouson na nga na ayibaki na magasin za cher, na ye nango palais ye pe koto ayibi, moyibi ayibi moyibi. Ozo comprendre. Donc ba kende ba s'arranger entre bango, biso to na besoin te que otumolo zoki sozo. Le lozo yo senga ba o senga pardon ya nini? Ba pardon onde kona biso azo senga oyo. Biso to sala ba discussion na bango, bato ya côté là ba même biso ba procès. To côté là on voit même ba makala. To côté là on voit même ba makala. Est-ce qu'il y a un leader na yo ya zala défendre que bo senga ba ken na ba manike ba pardon ndenge botinda bango ba kasho bazala lo bana bango vérité de ba kasho batu batinda tinda biso wana c'est qu'il faut ba senga biso pardon, il faut ba dédommager biso. Comment bino mutu na bino moko abando reconnaître que o ba ken bazala lo bezala ki vérité ngana kosa nde trop. Non, tu dois accepter pardon à bon côté. Tu côté là déjà ba prison, vérité dans ce côté ça prison. Bon on dit mango le long des ala qui vérité. Après to limbi sabino na facile, tu vas dire mais non. Emani kena habité. Toto condamné de la journaliste mais quand un peu ko diffamer est victime. Babira est victime. O diffamation tête mama ki muibi blouson les solo. Et ya solo Régine lunga moyibi munene akena ko ba blouson na kata ba boutique na ba magasin. Aye na ngona ndako ba yibi siko yazo linga biso to sa netike. O ba Régine wana azo linga na intégrer groupe. Moyen quoi intégrer groupe te pour afinga tellement bako finga na bango wana biso to côté là on ba cacher pour te ba vérité nga kenda cacho combien de cachons à côté na internet banana internet à côté combien de cachons ba makalo kena ke ya ba les retour wana donc ba sengi na pardon te donc ba commencer à pardon na neke ba bomani bango na bango ba ye ba sengi pardon après bah il y a pour intégrer une victime et ça l'a été il faut pas dédommager dans biso bato ba ko kanga to tambola te bureau de services spéciaux to tambola te bureau de services spéciaux to tambola te kovana na ndako bazo luka yo ken lukela ngana no mbongo na luka na parce hotel na lala ken pardon bazo luka makasi bureau de nyoko lingana ken lelo e bango bazo kanza c'est normal ba eka ba intégrer groupe ka bongo. En plus, Valdi Tambwe, ye mutaya senga pardon. Ye mutazalaka so ba kangi bino ba filmer bino, mutazala publier ba vidéo ye Karinit. Karini yondo zalaka cerveau monteur ya marketing ke non, soki ba kangi ke na page na yondo zo image wana ke na parquet, yondo publiaka. Bakanga manike na mbata yenda publiaka. Siko sepela na ba malera bato ba lo ba vérité. Oso yaka na pete bobi soto za to limbisa. Ba ko limbisa yo pa bato bazo limbisa yo. Omani fali we ranson. You can see na somo pa na somo pa zo limbisa. Ve na somo pa zo l'accès ka pecho ya na l'accès na nukenga na patron. Aoka belem so ba mbongo bato bazala otina na ba kabela eti. Po pese ka somo. You can see na somo pa na yambi ndenge ya zo bule. Apeseka ba somo ya vie ke muto zalaka bato bazalaka kotindo wana bana niveau na ngati. Ozo comprendre. Donc pardon, mais quel pianto ça peut biso so dem mobutu ando ba tatabo moko moko. Juste ça ba congolais na compatriote na net mikolo le kana teko mona cheka poster ki bongo photo vraiment kangana wana ça fait longtemps. A on a Facebook, on a zo ba symbole signe bolingo. OK, merci beaucoup Valdi Tambwe. Yo zo mona te photo Karine a publié wana photo wana na PC biz boto zalaka na ya olemba biso mibale. Photo wana lukelanga ba problème na fa ngana patience to nga to kabwana pona photo wana na 2016 pona lo basiko vérité oh tout eza ba photo ba vie Jimmy Belau comment vie Jimmy on di manga ina lala na Karine chambre moko vie so zo mona te ke photo ba tout mo ba uti sentiment ba 4 heures d'état cheval ya zo kende na mutu likolo après siko yo kan si photo wana ce que ça la nga bien. Photo wana la musi yango pa yebike moi si akena linga mona photo wana te. Ozo comprendre? Non na bibo eza ba vérité mususu to rolo bango na ba caméra te. Makambo ebele to sana ba frère d'ici to rolo bango na ba caméra. Ngana bomba ba seke msupo na moi si na parler. Photo wana ozo mona ta sense nango te batu baza fatigue ya makon.
Oyoki, ma pire réponse. Quand on a pire réponse à photo, mais aussi réponse à pardon. Pardon, Maniké. Photo, on a mission pour nous parce que Aïbi, moi, ça ken a photo en athée. On a lu que la ken va problème na couple. Donc, Azo Lukaka Makam. À chaque acte à ça, la vie, c'est pour créer des problèmes. La Valdi. Est-ce que y a des musiciens belés depuis la photo? Bah comment me mangara ba procès na ba makala ba parquet ba comment zonga mbandati yo kasi bakangisa nga po no Kenya chrétien biso na ndenga musique basala ngo na ndenga kibombanda tandis nga na ngambanda bango te. En tout cas, hier vous allez papa français. Manigé, il y a des photos de bon gars kuda. Nga photo ngaya te. Photo ngaya te. Akanga photo ne. On est dans un restaurant qui s'enjoy tout le monde. Naye. Tolé na restaurant na restaurant on a fingaye. On a fingaye fingalinga akene ko sangsangai mama mukolo bonanjo ya ko sangsa biso to yokana ndenge ye pa yebeda. Na lobela ba vérité. Na linga kutu mukolo ngo te na nini na nini kuna na opoeta. Na linga kutu ko yeba ta jour ngo te. Merci Maniké, tu as vraiment dossier dans ce Tozaki Nango. Il y a un vol, il y a Biloko, vraiment, il y a artiste, musicien, Fali, Poupa, vraiment. Et puis c'est qui polémique, il y a Rosaranté, il y a à gauche, il y a Kosi, il y a à droite, il y a Seka, Bachola. Moi, mon baliwana, il faut kangaye. Omoni, tala, omoni, soko yena mboka, eluka obina, lokole batwa obina. Ozona no invité te, kuna place osaki na kisangani, na yebi te soki YouTube ele kaka. Na yebi te so basi bacha ba antenne. Mboka te uti kuna le péché ba mission na ngoto somba. Donc na yebi te papa. Tuna ngani? Elo na ngana ba Valdi, elo na ngana lo ba plus de o eza nini. Omoni ba mama o baza na bana te. Donc omoni likambo yanga na Karine etalité ke ba mama oyo to sengela bango na mabondeli nzambe apesa bango ba yebi ke so apena batebele to ngondo ko so batebele te parce que na olo bana mutu moko mutu okuta aza ko empêcher kuti ne bato babota te babota po nzambe so atali kando azopesa so apesi sous mwana donc a onyoko la bato makasi omani ke pena mutu moza posa ndiko na so mo sabota te so mwana te ayebi valeur abatu te. Ananzambe so apesa ke Samuel po ebara valeur a mutu. Penina asemoka na ene so mebanda olonga bana penina nie. Yo tango so traquer mwana muninga. Obi pasi ni apesa éthique. Les pères abani je suis le père des orphelins. En tout cas je suis nazo lobana mutu te eza kamo particulier. Eza juste carré. Mutu te azwango na motema po na internet bo mélanger nyonso. Eza cas particulier eza Karine. Ce sont mon balabot à taliki moko, ya taliki moko ça na été mais le reste ya ba maman et ça problème na binote ça Karine. Parce que y a yebi valeur abatute. Tant to bonde yango nazo ba pesa ta un bébé démon. Pour occuper ye. Tant abando tala bébé na e na mutu munene na ozanango. Abando ba pa bi nzambe na ngai. Tika na pesa ba importance pour la prochaine fois na ba ta bébé ya bien. Mais exactement na kaba maman mususu maman Maniké to savez na ken pena éviter dossier mingi to ela kia na non na lobby boy na senga na bandeko tout ba olanda biso partout à travers le monde omoni biso tozala luka tozo ba preuve ya miibi oba ibaki leader na biso biloko na na hotel tolobaki tokolandela journaliste soki tozui preuve comme bakangi déjà 2 personnes ya qualifiaki a qualifié qui biwa Fali après ça ba qualification net ya miibi alors il faut qu'il ne prouver pe na justice pour makambo zalaki na niveau justice ya zalaki trop sur na émission na ye que non il fait za la ba biwa ya Fali nde ba yibi po alobi ngo 3 fois so 4 fois na kati ya émission alors azala après abongama parce que yepe enquête na ezali plainte na ye ezali yepe il faut qu'il ne prouver. Parce que babiro Fali oyo ya touchaki baza batu ya niveau na ete babiro Fali oyo ya touchaki wana bazali batu ya rana ete comme il a confirmé qu'il y a très bien alors il fait à l'entourage ya Fali entourage ya Fali la kisini ba di ba diata ba besengande basule kauka donc tolo ba demi yibi o bakangi wana o ba reconnaître que mi balé na biso bakimi il faut prouver biso soki bango baza babiro Fali soki baza babiro Fali te
akosilisa yango na l'État. Oso comprendre? Donc akosilisa yango na l'État. Biso nde totindaki ye te kende sala ba émission ya buzo babongo papa mukolo boyo produit ebele mandefu ebele mais masa yo muto salaki émission ndengo kenda osala émission mutatindaki yo azalaki te okosilisa yango démentir osala ba miyibi okosilisa yango osalaki ba miyibi démenti pour l'État a arrêté enquête c'est que ça complice Ezali, celui qui aurait volé à Fally Ipupa ne doit être que l'un de ses proches. Jusqu'à preuve du contraire. Parce que vu le dispositif sécuritaire aux Alaki Awa, plus de 100 personnes affectées à la sécurité. On compte 60 policiers, 30 judokas. 10 judokas déguisés de façon que oui, tout est qui va sa sécurité, mais ce que ça quand vous on va réagir. Donc un dispositif sécuritaire important et même pour arriver à l'appartement de Fally Ipupa, il fallait dépasser 4 policiers qui étaient stationnés à la réception. Donc tu es qui pour arriver où était Fally si tu n'étais pas l'un de ses proches, l'un de ses plus proches. Et donc Fally, après son concert, était invité à passer des bons moments dans la boîte et en se préparant à côté de la douche, Simanae a tiré un peu à Bengaki. Et tant que le notamment 14 700 $, tout le monde montre parce que Bijou elle a quitté. Téléphone elle a quitté. L'artiste en ce moment apprécie à son téléphone à main. Mais ce qu'il réclame, c'est la perte de 5 montres, valeur estimée à 250 000 € et une somme en liquide, en cash de 14 700 $. Alors, la première hypothèse, c'est l'un des plus proches qui aurait volé à Fally Ipupa. L'un des plus proches qui avait l'accès à la chambre et seul, après le concert, c'était l'invité de Fally Ipupa qui est venu de Goma, qui était avec lui dans la chambre. On n'a même pas signalé la présence de la garde des 50 dans la chambre. Non, non. Lui, tout ce qu'il avait fait, c'était ouvrir la porte pour permettre à l'artiste d'entrer. Et c'est l'artiste lui-même qui a ouvert sa porte de la chambre. Il est entré avec son invité. Il est parti se doucher et en revenant, on a retrouvé que Bilo que sauté. Kaza complice yango asotaki premier pour ya ko démentir pour alembisa ba service à sécurité mitema alembisa Fally mutema akabola Fally na ba entourage na ye. Siko Fally asala combien de voyages na monde. Zikara na même entourage wana. Yo kan si eza facile Fally andima pena batuneti ba B50 ba sule kauka ba di ba diata ke ba ko bende biloko. Est-ce que c'est facile? Nanda kuna ekutu awa na Kinshasa partout bakenda katika biloko ngwana mutatusha ngwa zate. Siko ndenge bakangi ba preuve ndeko na ngai. Courage ozwaki ya kosala émission ke babiwa Fally nde bayibi biloko. Soit le deuxième courage qui ne continue comme ça l'émission mais aucun de ressemble. En tout cas on a vu que PC c'est on va pas te belé vraiment surtout hôtel na Bissoana et comment il est un peu mal répété hein tel hôtel à 4 étoiles et comment il est mal répété au santé nous sommes vraiment au bang. Ba renforcer pe sécurité pour le ko ana leki na kati hôtel ba renforcer pe sécurité yende ko ana lobby na hôtel wana bazaki na ba maître 60 ba policier ba kengela kana est-ce que eza na hôtel moko est-ce que eza na hôtel moko pena la police kengela la 60 policiers ba na ye batteur mobimba ko eza ba côté là déjà ba propos de kona biso eza du début à la fin ya émission sala eza émission mo ya kabal ki kende sala bo beta bango poto soigner image soit ya hôtel soit to soigner image ya miyibi ba ka Fally te ba yiba ba tebele mais ya Fally nde ba yibi biloko ya cher mingi biloko nyonso eza na valeur ya 250 000 €. Vous comprenez 250 000 €. Mbongo lupango hein. Mbongo lupango et puis ozolo ba keno ba entourage nende ba yibi Fally azokosa. Hein? Fally azokosa 50 000 mapango yozo ba lupango. Mapango. Plus 14 700 $. 14 700 $. Otie mandefu lokola mutazo kene na machine à fufu. Ozo kene koloba keno Fally akosi. Que Fally akosi ba yibi ete entourage na ye invité na ye wana aye ko ya na 10 heures. Donc lingo memisa muto ba tu charge
Donc sikoyo yo pe zwa courage okende na l'état lo bandenge na sela ba démenti na ye bo kanganga po ba ko luka yo na mandefu na ba ko kata ngo na mulangi zela. Merci Maniki, en tout cas bana poto bana mokibo comprendre. En tout cas et ça là qui pena bien te maramba on est kendela qui surtout bande on a sauf ma ba pandisango. To mec un peu ko zo rafena information bien ya ko diffuser. Traiter information na volo bana télévision et oh et ça ba bien vraiment atteinte à la personnalité. Les infractions donc la communication diffamatoire ça dépend bien terre au sarandé dès qu'un pénalobi on a dans son langage que lui ce que c'est on va poursuivre yo on a l'état attend ça na Valdi yo yebi na minute yo ngana autre chose à parler mo gaillard na futela talaka na luka parler beba autre bota mais ezalaki même moi bana bazongi ntiki tout ça même moi sinanga il fallait qu'il abota même moi il fallait na luka parler. Tala muta suninga neti sule kauka za patron makasi yo kendo lo baba biro ya falindi ba kendo yiba biloko ya leader na bango mais ata yo moko Valdi ata yo moko baza ba responsable ozui bato wana nyoso oye azoluka pesa ba information bongo ba bato baza véhicule batambola na bakara cher sule kauka na nous tali place afanda na cité du fleuve kuna muto afanda na cité du fleuve muto atekaka ba appartement nyonso ke non soko nyonso manda na cité du fleuve il faut contacter Soule mais là on a constaté ken magato lo beno ba biro nyonso mais yo na mona on va toucher sous les terres mais Soulaza parmi ba partenaires oh ba konzamboka bazo préparer comme ba millionnaire ya mboko ça bolingo ya wala nazo bisayo Soule nazo bisayo Soule aza parmi ba entrepreneur ya makasi ya mboko yo oh lelo mokonzamboka zo compter na bango yo mona kata na ba photo te ozomona Soule kauka aza mutu oyo omoni réputation basomba yango teva dezo seka wana mais moi mbali wana bebisa réputation bato to tu ngo pas sérieux moi mbali wana azwa ki abebisa réputation obi Soule d'abord baza bato oyo bako pesa kilo ya mboka oyo na maboko na bango. Tant yo obimiselo kwa nenga ba tant entourage ya Fally Soule kauka zali au moins te que no réputation e kemabe Edi Badiata aza responsable bana na yeba que papa voyageur na papa Fally ba seme ki na yeba yebi avant na nda kwa futela rapete na nda kuna ye moko aotika nda kuna ye nenga voyageur kana akeko yiba montre oyo azaka tamba somba ngo bazaka na Fally ba kina otika ya saba kosa auto longola 52 père ya Weston obi ke Fally auto longola ngo auto longola ya Jimé ya siko ya ba mokasa différence nango kaka bango bazwaki ya babavete ya Kalevi mbiso pa moka Detuan pardon nabeta moi c'était moi moké ero beti c'était na kombo Soule na ya biso omoni F victime eza na ba département ebele neti nga mutu ya bokungu parlement mbanga danger boye nga sola na ngana Fally te nga so na problème on sola oh na benga leader aza occupé na makambo na nga ezande soki na problème moko boye Soule neti mikolo batu ba oseka nga to babi bo tambanga France baninga bana France mutu azwa choix ki makelele eza Soule kauka dans na déranger mutu mususu te na luka Fally te na komela ambassadeur to pese mbote na bina komela pe Fally te et l'autre côté Fally so na komeli soki na lobi boye o soli na Soule te Taya ko sola na yezate. Oso comprendre? Parce oso comprendre. Ba vie ba parler wana eza makambo na ye. Oso comprendre? Soki to ki ba concert nde wana. Besenga nde balondo sokoni. Soko ke la concert nde ba compliquer biso ala balondo nazali banda. Baba wana tazaki na Fally ye abi. Oso ba concert nde nini? Ba soda na biso bangoyo. Yebi tekela chef du cabinet besengani balondo à côté oh caméra baboy caméra côté à côté na caméra ibango baza ba soda na biso oyo FVT. Merci Maniké de en tout cas bana poto bana mokima lelo pena mambe comme le 4 na preuve à la puinde Maniké otolo ba Fally pour pas comment soit que son babilo na caméra comme tiko accompagner na bilo kongo nyoso mona mituka tina ba concessionnaire boyna boy en tout cas va dit tambwe oh asomba kango prix wana te tala ba diffamation eza lokuta ba montre on ko za na ba prix wana te mais boyebi ba uta ko laksango awa
ba millionnaire au bazana ngona maboko. C'est de la jalousie. Même moyibi journaliste et pas ndimi na yeke za ba prix wana. Kasi ya ba miyibi ana ba yibi batali ba bi non, eza pena ba montre na epeneza ba prix wana. Yango ye pas sala ke émission ndima yeke za ba prix wana. C'est que il faut to landela à cause de la complice. Ndeni na yeba yeke ba montre ngo eza pena ya prix wana. Pour confirmer on a katia vidéo. C'est que ba miyibi ana pena ba expliquer que eza pena ya prix wana. Pardon man kena kato ken na kando za na vraiment. So zi opportunité kutana yango be sans l'état. Et en tout cas wana ezala pena ba pratique mususu ya sens mususu. Pratique net. Na ba pratique pena moni biso tokola ba ka militaire ba pratique ya tikotaki. Après ba kangi biso ensemble ale toke sko to samba. Obeta masasi to bimsa bayonne. Non, wana mona pena ba pratique mususu. Ba pratique net. Omoni o eza caméra baloba makambo nyonso te o eza caméra, mais akuta na ba pratique mususu. Wa ko bando lenga dans les vides boy. Akompa te lo ni elengi sanga boy. Il y a aussi un tremblement de terre et ça, séisme, ça, la malade. Valdi, na ebi, omoni ngande na boy, nga koli na kalwa no, na ebi obuka mutu musapi na seconde. Que to pesa ni mbote boy musapi no pak ekei. Oza comprendre? Na ebi na ba buka mutu musapi na mbote boy na beti pak musapi no bukani. Ko blaga akutu te. Ko blaga te. Quel peine moi au jeunesse moi lisano ça la maka moi sport banini boy na boy. Bon, awa to lobela makambo ba sport te makambo musu te menga lobi boy. Omoni biso ya tokola na série ba deuxième république. Baka militaire ezalaka tout autour nango ezalaka bazamba. Ba père na biso bazo ba entraînement na bazamba wana. Vous comprenez biso pe tozala ba na totala pe. Vous comprenez? De to mona pe ba tactique mususu, ba tactique mususu, ba sekel ya ba bilo mususu pe to maîtriser. Yo kaka honorable convoi ngila bilo lobate. Nande ko na ba choko soit disant ba choko manike so kutane ma pratique ane bi monte ko te lisapen de rouge na te omoni art ya sala ki ndeko wana il faut ko corriger ye comme sala ki ba proposer na micro yango to ye ko corriger ye na micro mbala sima alo ba bilobela na te ce qui affaire ezana en enquête ya l'état yo za l'état te za eloko côté na mboko na ki journaliste ngo po yebani te. Mais on a le devant, courage. On a osé payer n'importe quoi. Viens à raconter ça là-bas, qui tient avec cool. Aprouver abisso mettre cool, aprouver abisso na bakiti ya kitoko asali, to sepe to bio ça bakiti ya bien. Yo siko ye ozana preuve vite. OK pe ko fungola chambre ozui clé op. Obano laksa batu ba biloko mo boye ya busoba. Yo bitake moyibi era yaka ko yiba, akopera kana ba journaliste miyibi, akopera na batu ya hotel o ya miyibi. Bango ne ba repèse double clé salabo. Botia ko ambuye bisoko. Merci Maniké, nous sommes déjà devant la porte de l'ascenseur bientôt. Nous allons abriter les rez-de-chaussée. Goretti Louvoiso réagir. Hein, ça commence à m'inquiéter réagir. Et ça quoi inquiéter en ligne, téléphone ils en répondeur. Et ça quoi inquiéter ngai makasi réagir Goretti Louvoiso bona soko yoki faut Erogal Bumbu Selembao, maintenant sur l'émission Goretti vous réagir comme quoi enquêter ngai na place azate na zoyo kaete donc comme quoi enquêter ngai. Ils appellent on batate. Te azoyo kanate zambatate na zo ba pena sérieux ça. Technicien né. Oseka ezambatate azoyo kanate. Na zo na téléphone te ni voice azo za en ligne te donc eza quoi enquêter ngai na bitine eza quoi enquêter ngai. Yo zo seka ngai na bitine eza quoi enquêter. Webike mikolo yo depuis héritier kabwana na mutu wana wa bengaka ba charge wike via héritier komi na kimia héritier pena fine komi na kimia ko to ka suba kelele te da mwana mwasi wana en tout cas bana poto en tout cas bana Brésil nyonso tout bana Brésil balobi Bita Morena fio asala ba défilé carnaval on représente la femme africaine tout Bita Morena na pesi ba mbote vraiment ebelé na pesi mbote na madame Marianne balobi produit Chariana sans hydroquinone même muta hotel voilà numéro neza plus 33 79 et 76 85 37 645 plus 33 BMK le 15 na plateforme nyonso bana poto boyoka penza mwana yembi
BMK. Ah, Prince Ayembi. Bozu ba extrait na ngwa mike bino mo bomoni. Hein? Prince Ayembi. Doute ate makambo ezali BMK. D'abord quand a senti pour décollage un peu secouant hein. On a bien commis ben nzambe na Nathalie Moussala de ko mobali. Na mo gene polo pe manika le la bakenda na so pe na se gana on impact. BMK pardon. Obini. Hein? Oyo kitu mo bi. Na bi se ke polo na bakenda na on ça na lo hotel. Et ça na lo hotel? Et ça la nini? Et quand ça la nini biloko nzoto za na kati nzoto c'est les fruits de mes entrailles. Ba entrailles na ya yebe on na kati ndengeza. Merci manike to ko na suka ken piana liloba suka so ya baksezali na ebité. Non liloba suka na senga bandeko na biso F victime. En tout cas ba biro nyonso to ya fali pour pas merci. Na musala na bino bozo sala merci vraiment pour na ba enquête o bosala ki bomenaki. Merci na bandeko na biso ya ba service ya sécurité nyonso. Bato mususu bazwaki lisolo yango comme ba aventure lisolo yango neti lisolo fondé mais lelo vraiment nzambe na biso vraiment za lokumu ndenge ba miyibi ana mibale ba monani ba montre mibale ndenge monani toza sire certain misa to pe monana to senga ba fanatique nyonso to ya fali pour pas o baza éparpillé à travers le monde à travers ba photo o bozo mona wana en tout cas to senga oyo akomona kaka moyibi moko parmi ba miyibi onanu bazwa mité. Babenga biso vraiment na ba numéro o eza affiché biso to communiquer na ba soul numéro ya soul to yo. OK to cha numéro ya soul te en tout cas ba soul ba bato ba coopérer déjà na bato minene ko exposer numéro na ebongo esala bien te karine oyo yi bango abando senga senge bambongo donc to cha ngote yepe na moyibi talaka ucho yi ba blouson bato muninga yibi blouson na magasin kuna ndenge papa wemba yemba babuka kiligale ya osaka pana ba wana il fallait na telema nango na ndule wana ye tellement zo préparer anniversaire ye pa ki ayibil sous blouson bato donc to lingo pesa numéro sous le boete po aya yiba numéro aya ko sao ezanga ileki ya nana ketchup pardon soko ko edenga na zana anniversaire yo zaleki ya nana ketchup te yo za Karine Mokonzi ya na bino ba embela banzembo akoma tokoto donc osoko merci Ken Piana en tout cas ba remerciement c'est Apoli Lumumba RDC Monde Prince Yaweli Mister Vexas Adel Djoko Bagou Danger Vieux Luzon Mbata Koko Arafati Makizembe Angel Moussoaili Makizembe Vienanga Aimé Lumbala Yo Yebi Vienanga Gauthier Mascotte vraiment batutu bolanda biso. En tout cas merci. Bopesika akuna. Te yo de bobo goroti lu vezo zo luka zo mwana te. Ezaki na makambo. Ezaki na makambo shiti wapi? Ezaki na makambo shiti wapi? Bienvenue Ndombe, babi bienvenue Ndombe. Maman Anton na restaurant de pêche Jansi était là, bienvenue Ndombe café Banamboka. Il y a Jansi donc nous avons besoin na yo. Donc ndenge zawana bilomo boyebi musique likonzi na Belgique. Belgique nyonso na pesi bino mbote makasi bana Paris nyonso na pesi bino mbote. Mayala to sola bien soto sola bien te donc Myriam Mouete. Mami Myriam Mouete, babi Myriam Mouete babi. Mami na besoin de produit, bat ba senga produit na Kinshasa. Bat ba senga produit na Kinshasa donc to sola on a tchomo na besoin de produit parce que produit pena ezo sala makambu, produit Chariana donc et ça la penda ezo sala donc mami ngapena na besoin na pour moi choko pe babi netika mwa choko babi ngapena na ina ya mwa choko susu nde nazalaki o mikolo comme na litama yo zo bela okondite. Merci antibiotique ndélégui vraiment makasi nazoli à Petro. En tout cas on a profité de l'occasion de saluer Bita Morena donc la brésilienne Bita Morena moi c'est kitoko vraiment babi la fille de chance na pesio mbote depuis Brésil pourquoi pas madame Marianne babi mami produit Chariana songo zongo contacter na plus 33 76 85 37 645 donc plus 33 76 85 37 645 pour na bato mususu pe celui qui était derrière la caméra il s'appelle Crisco Louvandi il a filmé vraiment kitoko na profité de l'occasion de saluer ba ngai nyonso bazarabongo éparpillé partout dans le monde na moni bon Dodi Lukano le parisien Grâce Kamachi la parisienne Igor Makalam aux États-Unis na Sidney Kando Savnat Panea pourquoi pas José Diki le parisien
Lisa Queen de Angola, Maman Ju de Londres, Marilou et ma vraie chérie, Marlène Sonangol, Nacha Mambimbi, la Toulousienne, Motema et Papa Dadi, Nadège Liona, Odilo Mampouya, Père Nangai, le Parisien, Babi Pola Takitoko, Pena Beta Tourna, numéro 24, on a venu au Pala, croisement, direction Gambela, en tout cas, on a destiné la commune à Kassavou, Ola Takitoko, Père Nangai, Odilo Mampouya, président Djouma, on a fait ce mot de fondation Bona, Nzambi, Père Nangai, Roger Ndonga, les colonisateurs, il y a Luison Ombata, Père Nabi, on a fait Yvonne Mabela na Grèce, en tout cas gros bisous na yo. Pourquoi pas moto ndeko nanga fêter bon anniversaire na lelo Héritier Nanga Massamba, en tout cas joyeux anniversaire na yo, en tout cas de bonnes choses, que du bonheur à toi Héritier Nanga Massamba. Pe ba mes condoléances à la famille Massamou na venanga Bodri Bolanga moninga trésor pour toi tu bongo kubungisa bongo maman na ye na profiter de l'occasion pe na saluer pe Mongolo la M13. En tout cas nous sommes bien et bien arrivés na rue des chaussettes, c'est vraiment maramongi si là vraiment na kimia nyonso bo s'abonner massivement dans le site.